Et nasuka ya koloba boyebi nazaka na mutu nanga mona yokelaka 100% 90%. Boyebi et ba misetu balaki sipi alobi papi wemba. Leki nanga na so alobi nanga problème ata na vérifier te. Ata na côté doute suka na yo pesa ye pesa raison. Ya lisu nanga. Oh mingi oh ya ebisanga na tikala na ope kolobango te. Siko c'est la ni pour loba. Moi yaza suite ata lelo lobi nanga ondima. Et loko et bomisaki vie penza pe bolamu elekaki ebele. Ba o bazali ba ko sala ba o na tangelo wana. Ba ko s'impliquer na makambo vie na bango mais et comme déjà trop tard puisque déjà Pierre tomba les amis. Et nasuka ya koloba boyebi nazaka na mutu nanga mona yokelaka 100% 90%. Boyebi et ba misetu balaki sipi alobi papi wemba. Leki nanga na so alobi nanga problème ata na vérifier te. Ata na côté doute suka na yo pesa ye pesa raison. Ya lisu nanga. Oh mingi oh ya ebisanga na tikala na ope kolobango te. Siko c'est la ni pour loba. Moi yaza suite ata lelo lobi nanga ondima. Et loko et bomisaki vie penza pe bolamu elekaki ebele. Ba o bazali ba ko sala ba o na tangelo wana. Ba ko s'impliquer na makambo vie na bango mais et comme déjà trop tard puisque déjà Pierre tomba les amis. Maman ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, merci. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde entier, malgré confinement, comme je le dis tantôt, malgré confinement. Mais nous sommes toujours là pour vous informer et tout ça, on a toujours pour nous appuyer sur l'actualité et l'information. Parce que nous savons que nous sommes bon à informer. Et puis, vous allez bon on a droit. Il y a évolution à Mokili, évolution à Mboka, évolution à Batou, évolution à Makamning et Zokinde. Balobi, respectons les morts parce que même à dans cimetière bakomaka que bango pe bazala kwa biso. C'est-à-dire que nos batou o bazana ba cimetière wana bango pe bazala kwa biso. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait au moins 4 ans, le 24 avril 2016, le 24 avril 2020, ça fait au moins 4 ans depuis que la personne est partie, depuis que la personne que nous voulons parler d'elle est partie. Il s'appelle Papa Wemba, le Kourou Yaka, le Nyoko Atembevi Mangokoto, vieille idéologie, le maître d'école de génération à génération, donc Azana Bakombo Belé, qui son âme repose en paix. Na pesi moto na ba fanatique tout fanatique tout ya Papa Wemba, ya Molokai, ya Viva la musique Penza, donc tous ensemble il y a pas de souci. Là où vous me voyez, je suis à la résidence, il y a Papi Wemba. Papi Wemba lui ça mon condi. Tous on a connu Papi Wemba. Peut-être de fibre, tout le monde a été, mais Toyoka Yekaka. Papi Wemba, lui, ça mon condi. Papi Wemba, lui, ça mon condi. Et nous sommes descendus sur le terrain, tout ça, lié fort. Il y a beaucoup de pour que notre sola, tout le campé sur la naïe. Et tout le monde a belleté. Calamine de côté, tout le monde a après, c'est absolument éclaircissement. Par rapport à la pandémie, Oyo.
papa Wemba makambo na ye ekosalama ndenge le 24 avril tokaki l'état prometaka na prometaka que non papa Wemba il faut basala ye boye basala ye boye tokomi na niveau nini lelo tomoni mpe bato ebele mpe babimi ke no bango nde baliaka bamelaka na papa Wemba est-ce que papi Wemba ye aliaka amelaka na papa Wemba est-ce que aza na information aza na makambo ya solo ya vérité ya koyebisa biso lelo tomoni mpe bato ebele ekomi ke no papa Wemba moto asala mabe boye papa moto aboma bato boye moto asala boye papi Wemba aza mieux placé ya kotia mpena bapoint sur le zi. Et je salue infiniment mon partenaire, mon vieux Paul Ventour, et vieux moro bien à Bundes. Pourquoi pas dire aussi un grand merci. Des fois, maître plus que Bango, maître John à Suisse. La puissance Bambo Tebele. Ose Sunganga. Na télémarque ça Papi Wemba. Papi Wemba. En tout cas, ah oui, Mikolo système Gaya Boye Kaka. Voilà. Mango Koto Kaka. La place, hein. La place, voilà. Mango Koto Kaka. Système à Mango Koto, Papi Wemba. Na koti mamonde ya moi lisolo va tokota pena na lisolo na biso moni papa Wemba abimisaka mango koto c'est-à-dire so tokuta ni biso mibale batu to pesa na mbota boete mango koto lelo sikoyo mukili monde entier komi kana to pesa na sumbota loboko te to pesa na boye so to sala boye to loba keno déjà mutu abanda déjà komona makambo boye oyo to no biso to ndo comprendre te to ndenge nini ah oui yazaki prophète aki prophète au tout au ya le bac avant ya tozo vivre en pe lelo malgré atana kuzu bato ba ondimate bayibi voilà atana kuzu ba ondimate bayibi papi Wemba bonne santé non santé moi ça va au kutinga malgré tozo bimate na faza écoute le coin si ça qui ka pona mambo émission corps pesa bien te na saki ka tout pona yamba lelo ande na remercier na ndengo e on s'est déplacé peso et pensa pour vivre. Merci. Voilà. Est-ce que papi Wemba yo za mutu oza leader d'opinion par rapport à tout la pandémie oyo mokili mobima to perdre bandeko na biso na mikili mususu na mikili ya poto na Afrique par-ci partout par là le pe na Congo pe tozo wa keno bato ba kufa boyo par rapport à pandémie oyo maladie oyo ekitisi bato nyonso na se na ebite liloba na yo soit tozo mona maladie oyo ndenge nini. En tout cas maladie oyo pour nanga eza spirituel. Bien sûr, bazo kufa monde entier. Ah, penza na Congo, penza so maladie na penza koti to aussi la lokwa basoso par rapport à vie au biso ba congolais. Za ko vivre ba salité partout. Nzambe lokwa za nzamba mawa. Yango zo kitsa mawe pa na biso. Na bamboka mususu na so bango penza ba sibir po ba reconnaître penza grandeur ya diété. Basi na basi ba obalana mibali na mibali ba obalana makama bele ki trop biso lokola eza mboka oyo Nzamba linga biso mingi yango lelo tokutanya ata to pesa na biso ba mango koto na état d'esprit voilà état d'esprit na ko inviter bino vraiment bolanda émission attentivement parce que toujours sur la toko tout comme tout toko solo la mabe pona mutu te mais toko loba kaka makambo neza ko tambola papi Wemba toza na mois d'avril déjà le 24 avril bientôt pour na kokuta maman na lisolo déjà le 24 avril wana journée wana pona papi Wemba ezala journée nini chaque le 24 avril et c'est comme date moko eza mauvais souvenir pona nga et chaque le 24 penza komelanga penza so mwaka tokomi le 23 le 24 na Santa Capenza mauvais souvenir pour nanga pour na date wana banda grand mayas atika biso akokisa 4 ans dans 2 jours à vendredi donc ça 4 ans bon na ebité so na koloba nini voilà na koloba esala nga penza pasi trop boka mutu penza bozala kina ye boka bwani bien sûr biso tout tobotama po to kufa et anza na biso nyonso mais sala ngaka pasi ndatika biso mais loko nzamba za na biso tozakaka voilà loko nzamba na biso tozakaka tobi kena na une année moi quelque chose de salamaka le 24 2 ans 3 ans parce qu'on a 4 ans oyo na habité papi Wemba par rapport à la pandémie oyo par rapport à la confinement, par rapport à la quarantaine, n'habitez. Est-ce que moi, ma activité, moi, comment vous avez prévu pour le 24 avril pour commémorer
4e anniversaire ya mort ya Papa Wemba. Bon, les 24 villes et le comment que vous allez exaté par rapport au gouvernement d'Engé Lobaki pour n'atoupement. Toya ça la pierre tombale après mon pépé penza oyelika. Déjà pour la votre information, pierre tombale déjà et c'est yaki. Papa Mbazaki mutolela lelate. Toboya pe kozele pas gouvernement pe au tout balobaki et salamité babimi benga. Ba konzi tout o nyonso balobaki. Ba reconnaître na bango valeur à mutu ka so aza vivant. So mutu asa kufi nyonso me bango tout ba eba ke muna mutu aza na mukolo na ya kukufa. To sengi pe su mutu aide pas mutu te. Biso moko to suis déjà Pierre Tombal après ba makambo oyo Pierre Tombal déjà après mon pépé oyo le canane. Et le monter au Salem. Tous na biso kana ba parler. So qui béguise le quoi pesate méditation kaka quand ba parler. Ko matérialiser kana ba télévision quand ndenge zalaka mais le monter au Salem. Pour na ko éviter l'état ndenge aboya ki batoupement. Voilà. Et là on monter au Salem, nous le bel moment très très important que l'état promettra qui m'a salité va ça va ingrat n'habiter. Par rapport à la promesse au yebi que non l'état le bac que non papa il faut que ça là il faut que ça là il faut que ça là bah comme il a niveau nini et loko mon côté et loko mon côté tant déjà balobaka les écrits les paroles s'envolent les écrits restent au tout baloba et pendant une année 2 ans 3 ans zomona kaka c'est parce que suivi à malamu ezate ton ndenge nini suivi zaki nango mais volonté ndezate. Donc artiste penza soit kufi penza na Congo, so penza za na famille penza ya bien te, histoire penza kendi penza. Inapexi. Papa Wemba le roi zaki le roi cerveau moteur à musique à Congo. Quand on parle de la musique congolaise, on va directement Papa Wemba. Maintenant oya sali dans le monde entier pour na Congo. Ba futi biso monnaie de singe, mais ça rien. Biso moko. Tia Pierre Tombal. To lulele pas mutu te muna mutu afanda na kwena e. Babomba bambongo na bango basala o nyonso ba osala mais biso moko to valoriser vie na biso yaya na biso papa na biso mwana na biso to valoriser na ndenge o ekoki na biso et par rapport ya Côte d'Ivoire et pas ya kufelaki ba valoriser que chaque année o ya kufaki mais na Congo o ya ye moko et loko moko te ba komisa ngo lokwa fête ba komisa ngo ka lokwa o anniversaire mukolo akufaki boko mobenga ngo anniversaire ya nini oyo lo baye moko matanga sila kanoke pa bapaya voilà kasi biso mo ba mukolo na ye ba pesa na biso temps yango tozo vivre o tout boyebi na ba gouvernement bango mo ba miyebi o pe via sala ebele eloko moko te zéro. Alors, ce que tu lobby que non implication, causant implication au gouvernement par rapport à la promesse au Bapisaka et papa il m'a confié to yoka rapena ba donner wa lobara na ba grand prêtre na ba gouvernement et dans ce coquille et coquille samité. Alors selon yo, au milieu de la kenon isa qui monte mon B, isa qui monte mon B peut-être il y a gouvernement ou soit au loba kenon isa na ndenge ya mboka na biso le kana on ka boyer ou bien isa kenon ba négliger parce que ça papa Wemba. Volonté des athées. Mbongo eza nango mbongo eza makambo ebele volonté des athées mona muto azo kipe na par na ye po déjà ba ebi déjà ki azali susute ata sali na nya oyeba te volonté des athées. Mais il paraît déjà que non ceux qui soutiennent les OAT c'est parce que bino déjà na kati ya moloka na kati déjà ici ka bato o papa Mbatika déjà entre bino division za tellement makasi alors bazo mona te ba ko ya ndenge ni pour que ba soutenir bino pendant que bino mo za déjà divisé na mambebele soki olingi no mutu ata division o selon de bato ba lo bana ta que yo lingi artiste na vie na yo masa na yo so bosa likambo ko hésiter te et à likambo volonté des athées. Volonté des athées. Volonté quand des osanga bango. Ouais, volonté des athées. Yango moni tina penza kotungisa mutu ezate po via zaki grand prêtre. Toko ko lela te. Biso za bato lela te. Biso za bato lela te ba vieux gileman so bazawana, ba Delo Pipo, ba vie na biso. Bazawana, ba Cornelie Malongi, ba Sandra Mwanza na Paris, bazali. Ba Théo di Congo na Bruxelles. Bazali. Docteur Fabien Mongo Nangola Bazali
Et sans oublier Patrick Diambala Lubumbashi. Et Moutete le Japon où il est opéré là. Pourquoi pas? Bazali. Voilà. Batona so bazali mais papi motoni ndo zo éclaircissement to ka ki ba rumeur mbimaki awa lupango ya ma campagne to ba ki avait beaucoup arrêter dans déjà faki bateka yango bateka ki yango mama mazo na salibo. Perception un éclaircissement par rapport à ma campagne et ça ndengeni. Ya mamba lokuta ya na ka Kinshasa ya mamba ba internet. Ya lokuta. Ya lokuta wana ezali eloko moko via tika po total akaye. Wana ya na ngoma mamba lokuta batika koloba bango mère Amazon azana ye kakuna ya na ngoma mamba lokuta. Mais papi Wemba, est-ce que mère Amazon azana ya zana kakuna est-ce que bino papi Wemba bana o papa Wemba to bika no bana papa ndako lela na banzemu na ye osoka que non chaque liban papi Wemba liso mokonzi nani boy est-ce que vous avez toujours à bonne relation à bon terme na maman na biso maman Amazon? On a ces mecs qui n'ont pas problème là. On a ces mecs qui n'ont pas problème là. Mais pour na okenda kuna lopango na na habité na okokate par rapport ya ndeka omoni raisonner ouais na obule belé ah ces mecs qui n'ont pas aza mama bana biso ngaza problème na été mais soto kutani na opesa mbote mais kokenda kuna na okokate wana mère na biso aza ces mecs qui n'ont pas problème na été na pese kutumbote so azolanda nga na pese pe Cornélie Malongi mbote. Voilà, merci. Vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre. Vous comprendre que non, toujours sur la Makambu, il y a Papa Wemba. Je vous rappelle que non, la personne que j'ai reçue, lui c'est Papi Wemba, lui c'est mon condito. Yebakaye, moi na ya Papa Wemba parce que na banzimbo presque. Papi Wemba, lui c'est mon conditi. Moutalo ba ye mon condit, lo ba que non lisu na yeza mutumo bo donc. Est-ce que Papi est-ce que ko pisa bioko lo bana biso pourquoi? Yo bando bengo kasi lisu a mokonzi ye mo mokonzi ando bengo lisu na ye pourquoi na gagner confiance et par rapport à ba affaire privée na ye et ngamutu nazo gérer penza ba affaire privée na ye ba propre affaire privée na ye kombo lisu wana et ye langa i penza ngamo côté ye moko l'air na ba 2008 l'air asaki remaniement ya bureau na ye a nommé bateau ba poste on a bureau privé naé a nommé qui pauvre Zulu Makobo a qui pona contrôler caisse na lopang et na suka ya koloba boyebi na zakana mutu na ngamona yo ke la ke 100% 90% boyebi et ba misetu ba la ki sipri alobi Papi Wemba leki na ngana so alobi na nga problème ata na vérifier te ata na côté doute suka na yo pesa e pesa raison yaza lisu nanga ne pas na zwaka kombo lisu liboso baza benga nga fils à papa ye mo paza dédicacer ngata na album kaka Papi Wemba fils à papa na yaka ozwa kombo lisu à partir ya ba réunion wana nde na komaka lisu na ye et nyonsu we haki atako pas déplacer à ta place nga so na ke na bi awa c'est bon so na bi ça ne va pas aoyate. Voilà. Et ça a trop bien qu'on gagne confiance en Moutou, c'est-à-dire que on était au bandeko sala makambu oyo ezo sala ki no yona mutu na bosala ka bien. Ah ouais. Mais est-ce que ça maladie banda tongo so peza yo ki peza bien te abenga nga na kuzu. Il faut penser ya na tongo ke utika nga na hôpital lelo pe na lali bien te lelo pe. Ah OK. Faut penser tout ça la boye tout ça la pour qu'on fasse dans la résidence à ma campagne un souti 0 r iner ah fongola nga makambo ebele tala o mingi o ya ebisanga na tikala na pe kolobango te ce que c'est la ni pour loba mo we ya za suite ata lelo lobi nangwa ondima o te tikali nango kaka nga moko na kati ya motema ce qu'on est ouais loba ape mané esika azali ape makimia tellement charge de les cas qui est trop en tout cas pe mané penza na kimia et loko et bomisa qui vie penza pe bolamu les cas qui est belé voilà ka batu yango e bomisa ki yango e rendre yeti na moment na koma via za ko ka linga pasi na ngata so na problème na ebisi a ebisa na yoki benga nga mercredi na opesa akuna basengi combien na opesa
hôpital nakopesa eza blague te na perda penza mutu et nakozala ingrat te envers ye. C'est mon aîné oyo bolamu ne eleki ebele epa na nga. sikoyo ndenge operda ye wana tolobaki na lelo partout bandozala na ye so akute na motu yo oza wana toujours confiance oyo ye azalaki nango epa na yo anosala effort keno bato mpe bapaya na ye oyo anda oprésente mpe na bango bapesa mpe confiance wana est-ce que ogardaka barelation ya bien wana oyo papa batika o nango barelation mpenza etikala nango kaka ya monoko oyo to omonaka wana te obengi motu je te rappelle alors moto aya moto te nzambe nde moto alors nakose confie sur na bato wana te elika na nga kaka epa nzambe po déjà vi ayaki na histoire atiki histoire akepe na histoire les restes baosala après ye etali biso te engalaka trop fier na oyo asalaki bien sûr moto aneka moto voilà elika na motu te et jamais naka na kwe na nga moni oyo okuti nga na pale naa mpe na moto akokelela te mpe akolelalela te puisque lelo so nabi mpenza nazwa mpenza tshombo na problème moko urgence nabenga Patrick Diamba na Lubumbashi nakozanga ata mwa 1000 balles te ata mwa 500 te mais nakoderangeaki à tout moment te mais merci mpe napesi na Patrick ata opesanga voiture afai makambo ya confinement oyo soki esili voiture elongwa banda Lubumbashi ekoya awa kabelinga mutuka nakozala ingrat te Patrick Diamba. À chaque fois tozalaka so tofandi kaka boye na baréseau sociaux tomonaka de temps à autre papier ba publication kaka bafuta papa oyima nini eyelaka yo mpo osalaka bamakambo wana nini eyelaka na motu à chaque fois kopibie kaka bafoto papa olobaka na nga boye papa avant savoir ezalaka nini eyelaka yo tomesalaka na ye mpe mingi nalaki so na problème moko ezotungisa nga so na ye nalobi na ye ozwa ide ya koyebisa nga tala keye nango bo keye nango bo ye mpe so aza na problème moko ezotungisa ye aoya otuna ngai tala nga mpe nakoyebisa ete vie tokeye nango nanu boye tosala nango nanu boye alors naza kobule mingi par rapport ya masolo nde toza kosola na ye yango so eyelinga akoti réseau sociaux fo nanyata na mutu te nakozala ingate dona ntango olobaka ntango osolobaki lelo soki obengi motu je te rappelle ntango ozalaki na papa ye bobombaki te mpo okenda mpo lelo keno ntango papa akei yo oderange so bato wana te seke yo obombaki na yo te obanda koliaka mpongo obombaki te ntango liwe eyaka elobaka te ngai bakalki na nga ntina aza obule nalobuleka ndike via kovivre ekoleka na Nelson Mandela nazaki yesu abeta azobeta lisolo lelo mpe nakokufa lobi papi tala na bite kobeta masolo aliwa te yo kovivre ekoleka na Nelson Mandela yalobi papi alingaka masolo aliwa te lere liwa eyaki akufaki briske yaki liwa oyo eningisaki monde entier okompane kobomba wana c'est-à-dire toza bato te oyo tozwa ezalaki mpe na bamoma wana eservaki biso na makambo mosusu voilà ntango liwe eyebwiska neti bato lokola ba excellence Luzolo Bambi pire petit vie bato lokola ba Jean-Charles Lokoto bato lokola ba honorable excellence Show Kitondo bato lokola ba colonel Fini ba baron Marc Mukoyi Lambert Mende lelo pena suite ya malongo ezala sote na part na bango bango batika ye na gouvernement lokola gouvernement moto azwaki en charge ya makambo yango babendaki mpe ezalaki makambo ya gouvernement nde bapemaki mais toutefois sikoyo bomonaka eloko esalema vi aza moto akokela te vi aza moto tokolela eso epa motu te tosala nanu oyo biso tokosala na Pierre Tomba après ka makambo et c'est la Pierre Tomba déjà awa mopepo eleka nanu sikoyo ndeti mpona implication ya Pierre Tomba wana na bapeti na ye na bavie na ye na bamasa na ye ya bamusicien implication na bango eza nini na mambutu
moto lokwa papa chéri nayebi ke ya ozanga te wana azalaki idole na ye Adolphe Dominguez aozanga te Manda Chante aozanga te Igwe beau-frère aozanga te baozanga te baozala na bango mais papa chéri nde moto aozala mpenza lokwa mwa tete oyo azalaki idole na ye parce que bakoma mosusu efalaka otanga normalement otangi yango te na ndenge ya bamusike en tout cas sans polémique boteninga rigueur te toza sans polémique tozo éclaircir makambo bakoma efalaka otanga mpenza ke basimplike na makambo motu na bango oui bajibe banani tu bapeti na ye aza na bamaster aza mpe na bavieux mais apparemment bakoma wana so etangami te neti so apesi exemple neti ya vina biso verkis via sakoli okosi chargé mpenza via sakoli asali mpe trop veve santer asakoli okosi chargé mpenza te par rapport ya âge bao bazali bakosala baoyo na tangelo wana bakoki kosimplike na makambo avie na bango mais ekomi déjà trop tard puisque déjà Pierre Tombal ezali bopeti na ye Koffi Olomide asimplike oui wana moni réponse nakopesa yo te réponse eza te réponse nakopesa eza te po ye moko mowei lomo boyebi oyo elobamaki vie mopao aki mpe peti ya vie bon na dernier minute ayo moko oyebaki oyo elekaka ntina matanga aza nga bapolémique na bango baa bakulutu na okota te voilà papier maliso mokonzi merci nayebi te soko permettre biso to se déplacer toke kuna ata mwa mai tomela nayebi te so eza possible na permission na yo te toke tomela na biso inimo merci na bato nyonso baolanda biso mokonzi avant tokoba na mwa deuxième partie ya lisolo na biso est-ce que tokoyoka ata mwa lolaka te yosa moto ofandaki na papa tomoi déjà barai yango oyo bayoji ya mwa moto na babi makambo esilaka te mwa lolaka moko esala biso plaisir lolaka neti ande nini en tout cas oyo immortaliser papa na loyembo oyo immortaliser mama na loyembo pene esala plaisir na bato nyonso baolanda biso na mokili mono esala bango vraiment plaisir grave odimba yeye oke wamosho odimba yeye ombetawo weoke shalemba odimba katalele longomina elonja lokomelaka malange ekeleke meke mamadala mau kema okunji wakosha osakala mikolimo lelo lowaka ya sale meme lambosuye anja anepika ke mongoni ke manengo losano lone oselo ke mampata vate ejele lotumula kama ya sone oyaka wa kumi amayende emena wekololo omena amayende emena wanyami otambo loshilo komo konja amboyake mamadala layo to wenda loshilo komo ngona tokanitami mamadala layo to kae wekayondela o wekayondela o wame eoko ona kikumba eoko amadala eoko. Voilà, merci papi Yomba. Tant que vous avez boye, sentir ni. Aboulé trop. Ya nzembo tango autaki Japon. Nzembo à 84 Odimba. Et yaki nzembo ya za oloba nange façon tsango na répertoire et album sous obimisa sika. Titre nango Odimba. Odimba. Na kitete là. Ouais. Ouais, OK, Shalemba. Odimba katalele. Longomina elonja. Lokomera kamalange ekeleke meke mamadala mau kema ukunji wakosha losakala mikolimu lelo lowaka ya sale meme lambosuye. Voilà, merci infiniment na bino bolanda biso api ma eza eloko mozo tungisaka pena batu mingi bayebaki vraiment papa Wemba puis bazalaki ma ba mourir ya bonne musique à papa Wemba
lelo kozala ofandi na télévision otali mutu moko boye prophète moko boye otali mutu moko boye ya bandoto aleki na télévision kolobake non papa Wemba azalaka agent ya diable moni akufa nzambe mutu aboma ye azalaka ndoki boye asala mabe boye mambo ebele ya mabe makasi mpona nkombo ya papa Wemba elobelaka bino so te elobelaka yo nini ntango bofandaka bolobaka nini elobelanga pese lokote mpona yebeke vi azalaki chrétien baba ojuge oyo bango basalaka biso toyebi vi azalaki chrétien antuka balongole mpenza na makambo wana bien sûr mutu na moto azalaka na mabe na ye me vi azalaki chrétien so moto amoni ozoyembela miziki ya mokili oza satan oza diable oza boye azalaki chrétien pendant kazalaki chrétien sikoki chrétienité wana lelo bato bamoni yango te bamoni kaka moni mongoko na ye ezalaka tellement kitoko makasi anda kotravaille na basirene banosala boye yango nabi kopesa mo éclaircissement makambo wana ferme la porte. Ok. Zamene mutu ayebi biso tu tokokufa ezala yo ezala nga voilà. est-ce que yo oyebaka nga solo okenda ifele to lola mutu ayebi aza te mais pourquoi bokotémoigne makambo ya lokuta abondance motema malamu ya vie va wana yango motelimi monda te ngai oyo na mikoli mwa ndambo awa wana naki oyo mpe susu naza na milimo mabe wazalaka bizize fo bakatika bamakambo nyonso ya mabe mutu to azalaka na mabe na ye mwa batika kosakana ya kombo ya gama ya sinema wana ye aza paye te azalaki chrétien elaka nzembo mosusu nzembo neti ya elongi ya jésus bakozwaka mosala mabe landano batexte wana yawe moto asasili kokoka nyonso kasi azokoka kolinga moninga na ye te yawe bakomisi kosambela mombongo eske ezalaki likanisi na yo iloba na yo bawebi koyoka kasi basaleli yango ozoyoka texte dans na kati wana pena moto azoloba pena nyonso oyo ekutama kati na biso mokili mabe bakomi na pasi bakomi kosambela atekoko voilà. nakanisi lisusu na cathédrale ntango falaki moto ayemba nzembo petite fille na ye aleki ayembi abekokopa asali mpe mwa morceau moko na cathédrale notre dame ya Lingwala amoni lisusu mokolo yango ndenge ezalaka tika molimo na ye pene mpe mana kimia siko lelo oza sans ignorer tozotala ngo na batélévision eza eloko mpe kamosaka bato comment ça fait-il kaka bana oyo toyebaki non peut-être kokende na bango mpo tokobonga na bango c'est parce que papa mana ndimaka kose sacrifier mpona makambo mosusu mais tomoni sikoyo kaka même bana wana me bato wana bakomi sikoyo koloba makambo ezaki non moto akotisa fainéantisme na bana poto eza papa Wemba moto asala bana poto mabe boye eza papa Wemba epa ndeko na biso archevêque nayebi te bozwaka message wana ndenge nini papa Wemba archevêque wana ozoloba mpangi na répondre ye lelo te voilà eza mokolo na korépondre ye atika osalaki ngadiaki ya kithéâtre ni wana osala na komba vie basakana ya mowei te surtout ça basakana ya mowei te ezali na bato mosusu oyo bakufa na kati ya mokili oyo masolo na bango ebetamaka te vie akufaki komona ele monde atiengelaki mokili bongo ye archevêque wana ozoloba mokolo na ya kokufa actualité nde ekozalaka basakana ya mowei te batéâtre to azosala na kombo ya vie nayoka ngambu makambo yango natalaka nanga te nayokaka bato nde bayebisa non mais selon ye alobi aloba kaka vérité selon ye alobi abimisaka kaka bavérité tata mosusu naomona odire ta mosusu naye pete so mosusu mokini ezosala bien te ezosala bien te oyo mo aza komitya na insécurité voilà
Et moi, ça me dit, ciao. La vie ou la mort. On a limité, il y a beaucoup d'années, on va chercher tout le chercher, on va donner sous. Na poto muso bakutani bakobare. So ça va théâtre même moi mais kapo eza kuna. Mais lekela nga ndeko la biso mutete la na. Ole kutu mutu mususu ata mutu mususu te. Mais ye. Et comme ça nga mutu aka mutu nga mutu mwa benganga na Paris ayebisanga ke na mutu omonaka wana soki lelo azwa mwasi c'est grâce à papa soki peut-être que non mwasi apesa ye mokanda mwasi asala bo c'est grâce à papa mais kotala kaka mutu yango ke no kaka mutu oyo basalelaki bolamu kaka ye lelo na nsima liwa ya mutu wana abandi koloba makambo moko boye nayebi te ezalaki baconflit moko eza entre nsima liwa na ye bien entre bino eza makambo nini finalement conflit moko te ezali kaka mosu azokeye actualité ndeko batya yeka eske bainsanité oyo azoloba wana bato ebele bayebisaka nga bezimana na ngango te ata babise ntango apoto abenga nga ayebisaki ngai kotalaka te ata bato ebele babengaka nga mpenza mingi na bapoto wana bayebisaka nga badejami bayebisaka nga nabenga kokota makambo te puisque kotala motu oyo aza normal basakaka mowei te ozoba n'importe quoi na kombo ya mowei na ba vérité na ba lokuta ma mensonge ye nani kombo totangana ye asala nini avant nano bato lobe fo bongisa na famille na yo fo bongisa na foyer na yo ndeno okokufa bohistoire ekenda inaperçu ane mpenza eloko te asekaka ye mpenza makambo ya théâtre azosala ole acréer cope na ye asala makambo na ye po azwa mbongo. C'est comme ça comme koluka nde mbongo na kombo ya mowei ce qui n'est pas bon. Azwa pete mbongo mpe bazwela ngo na ndenge ya mabe bongo azwa pete mais si otambola botambusu na mutuka bomoni lelo musuka eyeli pouf perdre vie na yo operde vie na opona akamwa bosanga mutu na makolo ozoloba oza na bamaîtrise ya mambo ozoloba te baomona epeza ndele mwa mutu ebuja po mutu aza normal na nini te. Mais est-ce que lelo Papi Wemba na nsima ya liwa ya papa Wemba est-ce que Papi Wemba se retrouve na vie ou bien Papi Wemba azolela kaka na vie? Kolela eza tout dire. Voilà. Kasi na yebisaki oyo labi kolela eza tout dire. Kasi na yebisaki bazopesanga motuka na Papi wana eza lipamboli te. Amen. Na lubumbashi motuka ezoya efrera po ekaba makambo. Voilà. Naza mwa basoutien na nga mpenza bablo onga na kotangelo ngi natangelo bango. Vas-y. Émission ça yo toyambaki yo. Patrick Djamba. Voilà. Théo Dikonga na Bruxelles. Docteur Fadel Mongo na Angola. MTT le Japon. Voilà. Mon frère. Donc 4 personnes wana et ratarata. Sans oublier mon vieux mon major Raf. Oyema. Sans oublier les blancs Moutoka, chambre de commerce. Massanaba. Bambongondele. Sans oublier papa chéri. Julien Piana. Voilà. Viens, ça va sans un problème. Benganga. Mais la dérangeant à épousateur. Le dernier man a bien gagné à les cas. Voilà, viens, on a passé la mot de place à ça. Toujours combattu, mais jamais abattu. Voilà, viens en bas. Prise papa chéri. Et il n'y a pas pour mettre en bas, en tout cas. Il y a un peu pour déranger, on peut t'allouer en bas, papier. Pour peser aux amours de mon temps là. Koloka motema de moko etouché naza na wana vie na pire praise papa chi Papi masolo nyonso tobeti awa ya papa Wemba balokumu ba succès bakamutu bakotonga bakochola c'est parce kazalaki musicien soki azalaki peut-être musicien te makambo tu elingaki ebima mpe na mokili te parce que avenir ya vivre la musique na minute eza ndenge nini eloko esalaki papa Wemba azala papa Wemba eza bongo vivre la musique avenir à vivre la musique ndenge tosolanga na oboye eza ndenge nini baa na studio album asa kobanga boyoka ngo oyoka banema oyoka baboa vida
awadi le fumu bon ba ba c'est pas bon chanteur ba yebi bo yo ka nzembo mo ya hommage ya vie za na kati yo ka ndo meza kitoko bo yo ka mais est-ce que ndeti yo za toujours ka wana pona ko chape na loboko ndenge ezalaki liboso ou bien makambo ekomi nango ndenge mosusu tozazaka na bango tozazaka na bango bien sûr les mouvement leader vers bengaki les orchestre leader oh amoni déjà qui a que ça là oh il y a ezaka vivre la musique oh ici ce qu'on a nazo camarade nazo kamba vivre la musique Butatosha Fulakanda chef d'orchestre et bazar pas tout bazar toujours dirigé par mère ou bien ndengeni avant dire makamana bango dirigé par mère aza mwasi akokutia mwa lisu mpe ezaki eloko ya mobali na ye voilà ya mwa un plus mais kosircharge na oyo bato baoloba wana basala na album ebibale boyoka aka dirigé par mère te mère aza kaka mpona mwa conseil akatema kozala bomoko voilà la façon bato baolobela wana non parce que dernièrement tout le monde que nos mère pe banayi pe koloba que no mutu boya longwe na longoli mutu boya révoquer pe kwa tuboye yango tiko tozoloba on peut ko révoquer pe bato na kati orchestre eza ba mobali na ye ya ba mobali na ye ye moi yebi ya na yebi kaka dès le début tant mosusu nde ezalaki bato nde bainfiasaki ye obamei na ye mare aokoka nde mpenza voilà aokoka te epuis soki parmingi na makambo wana mpenza mingi ye aza mpona conseil ka so bobebani to mosala eloko pesa conseil ya motive bino kozala boye mais ce qu'on dit na ndenge wana tozaki makambo ya profession mama mosala soki ndeti tovi tozonga ndenge famille ndenge sikoyo bapapi wemba bayaya baleki na ndenge pene ya famille botika na relation ni na nsima liwa ya ndeko na bino oyo peut-être asangisaka pena oyo batetela oyo bandeko basangisaka bino tu ntango yaki ya kufi botika na relation nini relation neti ya na kati ya famille non batutu bana bango long terme biso bien tobota ye biso te okutu ala biso bien amapeleka to na kauka tozalaka na bango bavie nanga stali tozalaka na bango bavie koi tozalaka na bango relation tutu wana biso bien a long terme divergence moko te eza wana to wana biso eza bien mage oyo ebimaka epa bato balobaka eza na façon oyo okena kasi balobaka ke bayininga na bapamba te bakiwemba tozaka biso tukaka wana biso ba PDG d'Oxilieka wana biso bien ozasipli na invité oyo na ouverture ya flat hotel ya PDG d'Oxilieka na mabisa ozasipli omona makambo oyo asali PDG d'Oxilieka okovivre faut ya kovivre eloko asali mokili mpe mona okovivre na koevite na oyebi so mpenza ava boye te okosutuka basurprise PDG d'Oxilieka voilà tokomi okende malema mpo tosukisa lisolo na biso ya lelo parce que toyaki bongo tozwa mo éclaircissement par rapport ya le 24 ndenge makambo ekendele comprendre que maladie oyo ezali kaka mpona Congo te ezali peut-être kaka mpona mboka moko te mais eza mpona mokili mobimba yango moto esaliki baactivité nyonso ekozala suspendu mpona kosala commémorer papa wemba mpona année oyo mpenza eza off mais après makambo oyo tokozonga lisusu mpo tokotuna papi wemba nini bazali kobongisa toyoki déjà Pierre Tombali babi eza déjà c'est-à-dire que no tozozimbele to bando ya kaka mpo toyeba ekosalama ndenge nini papi wemba est-ce que ezala na makambo moko ozala nango na mposa koloba na mokili concernant liwa ya papa wemba mpe concernant ndenge oyo tikala ezala makambo ozala nango mposa koloba ezalaka na ezala na motema na ezali neti non dans l'ensemble les gars que non ozala peza na posa koloba makambo olinga peno bimisa ba vérité mo boyoloba makambo ba eswaka yo
ekomelaka yo après liwa ya papa Wemba nayebi te soki eza na motema soki ezalaka na motema na yo tanka likambo ekomelanga nde nabundaka sona kambo boye ekomelinga na bine avie so azalaki awa azwi solution avie so azalaki awa mais olela pe trop mwana mobali pa alelaka te olela trop alelaka te apeti nanga tete lomba ye azali nakofamboye nalamukilaka etongo epa tete lomba ye mwasa trésor bukasa yande nalongwanaka epa mama bilomba mama na biso kapeti nanga yeme bible ya papier j'aime tout c'est-à-dire que Papi Wemba, oui, il regret parce que papa Wemba koufa, mais vie se continue dans moi. Continue. Pour ça, que Papi Wemba est chrétien. Voilà. Là, ça vient à la Bima. Il y a porte Boya. Bima, ou Moussapi. Ou Bima, ou Moussapi. La porte. Mais si il y a eu là. Ouais. L'espoir, ma camion, c'est Zali. Ouais, espoir, c'est Zali. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vous remercie infiniment pour tout ce qui était. Devant vos petits écrans pour suivre cette émission. On a invité sur Bolanda qui sont na téléphone, na katia bureau, na katia bus, na katia na chambre, na télévision en chambre et à salon ensemble na katia na famille. Na pesi mbote na batete la nyonso, na pesi mbote na ba fanatique nyonso balingaki musique ya Papa Wemba, na pesi mbote na batu nyonso oyo ba découvrir Papi Wemba kaka lelo. Et na sepeli koyeba ki bozaki penza ebele ya kolanda biso émission oyo namoni pour aussi ça lelo kaka namoni Jean Gomer atindeli ngai nze momo ka sali pona coronavirus na mito koloba ni pona encouragement na invité Jean Gomer bonne chance asali mabebe asali bien bonne chance c'est un frère c'est mon frère azobunda bundane kaka eza vie ya mwana ayebisenga peti na nzembo ya mwana oencourage mosoutenir ye pour relation yo na ye etikala ndenge nini toa na biso so tokutani tozalaka na biso bien aza problème na ye te tozalaka na biso bien mais malgré oyo akomi kosala na oyo ngana kosala tokutanaka mais Papi Wemba est-ce que normalement falaki ezala bongo na nsima liwa Papa Wemba faki makambo wana nyonso esalama non eloko ezalosangisa biso motu moko moto wana aza insulte ko moto na moto article 15 mosusu ye aza programme na ye lelo akosala nzembo na coronavirus Papi Wemba aza programme na ye akeboye ekutanisa biso te kuna ezala kotanisa biso tanto concert toza epavie tokendeta masolo ya biso tolongo tozaka 2 personnes oyo nkade osali nanga mosusu osala biso na tata malongi oyoka senado okovivre oyebisa tozosangisa biso aza insulte ata basenado tokoma okutana na bonga mais bato bakosangisaka bino eza bavie na biso bakorneli malongi eza mosala na bango à l'occasion de rien ka boye nani bokutana bofanda normalement ngesala bien bomona moto efo kaka nde na yebiso cornel aza na poto mare tutuka moke aza na poto bato oyo natangeli wana mama na alala wana yakoma trop obike elo mo bato baloba bato baotala biso elo mo baloba bi bamona trop bopapa chez yo koloba moi ko arrêter moi voilà vivre ye mpena trop changé yo ya ndenge wana te kofanda na motu te voilà yana kofanda na motu toki papa te yanango normal Papi Wemba nakosenga na yo caméra yango wana juste mo liloba mwa suka nayebi te message nini okoloba na bato nyonso biso non osala na lingala et puis moi message mosusu mpe na kitetela apesa la peka bien nsima nango opesa numéro ya contact na bato tout okozala mposa contacter yo directement ngande na oremercie yo merci osepase na mosika
problème émission oyo esalata ba 2 ans Voilà. via oyo ezoleka na monde nde loko ezatangama mpe ya mokolo na yo ona mpe mpenza tosilisa ngo na remercie yo na remercie bato tu oyo balandi biso so mpe nalobaki mpe mabe oyo bosepeli te bolimbisanga awo mpe bamoni naloba malamu en tout cas vraiment merci naza mutu nakozala na mabe nafingi mpe mutu te tolobi nafingi mutu nalobi nde oyo ezali nalingi bino mingi ya naza mwana na bino leki na bino yaya na bino papa na bino oyo tu mopepo eleka nano makambo ya bien boza sipi eya napesi mbote na PDG Elder Simieka Baron Marc Mkoy Mama Biomba Docteur Fabien Mongo Patrick Diamba na Lubumbashi MTT le Japon déjà na Irlande atoka napesi bino nyonso mbote na otanga mpenza bakongo ebele te obosasasaza te ma ebele nzoko yo lobo otanga yanga te debla mutoka chambre du commerce mon ami Joseph Wembadio patron salon la classe mon vieux mon colonel fini le coton président d'Agri le coton excellence Luzolo Bambi asante kimembeli papi Wemba na te soko pisa numéro na contact WhatsApp na yo on a bato bako ya poussa contacter directement et ça la peine bien makasi plus 243 89 89 94 803 plus 243 89 89 94 803 voilà tokotelema otelema na biso nabite tosilisa na message moko na kitetela tosilisa na message moko na loyembo nayebi te papi Wemba yoka nde oloba ndenge nini tosilisa cette fois-ci tokofana biso awa voilà biso ofana biso awa fana biso awa voilà ok nakitetela bien toka na mwa loyembo parce que en tout cas tokomi na biso après émission sili émission sili nango nte so mwa loyembo so mwana esala pena plaisir kaka ana lengo di mikosenyu onanyu toyale tonyewa konfia wa politicien la tetela toyale bomoko chana wa tetela en tout cas vraiment boza surpris na nzembo moko ya docteur Njadi Leteta watindaki pete bayemba pona te wana eza ndeo po bayemba pona unité ya Sankuru po bakonfi oyo eza na batetela wana ekomoke mpenza ondire biso bato boma Jésus bamakambo ya gouvernement ezosimba te gouverneur kuna oye te oye boye te boza sipe okoyoka nzembo wana ese esalamaki me baolambalamba yango nanu napesi docteur Njadi Leteta don de Dieu bambota trop Willy Kayembe bambota trop en tout cas bandeko na nga batetela naka fier mpo naza motetela et bien sûr nabotama kuna te me ngai esala yanga mawa na pasi makambo ezosama makambo mpe kutosola na peti na ngai Elvis Alomba na États-Unis peti na nga mpe nayebisaki atelemela apeza mpona makambo oyo tro na sans oublier nièce na ngai Claudine Chéri Luli totosola na ye oyo oyebi totosola na ye tout à l'heure là Chéri Luli
ngana Mariam toi na problème te hein toi pe na problème te ba jeune na yemoko Mariam Diallo ngaka problème na ote vieux zang na onga ndengo na papi mbato comme nasuka émission na biso la saelo ke mafumbe voilà en tout cas faito si ça est-ce que toko na hôtel na to fanda ka boy kaka yo voilà yo linga nzembo no ake mafumbe na bisa yo taka ba nga dona ko ndeke mafumbe donc on les identité to ko boya ngoto je dis à maman tout ce que maman pena yango si la raté ata na nda ko lipapa do senti que non mobimba yo ka ko les até non ka pe na ngote yana ngo ka ilamba voilà bon mara nzoto ouais direct voilà make mafumbe to ka bana ngo yele ayelelelele ewani la monye molalo lo kombele analengo la monye molalo dingombi ana mangole moyomba nyoshami wemba dio pena ke kombalo nyoma nyema le nyo nongo moya nelo nyo ya to nongo moya fumu la komela la ngesumula nyo tondole lo kombela na di mandala na pite lo kombela nyo shane molanjo tondo nyema le to nongo moya na toche wanyashongo na meme mbakatosha lo mumba wanyashongo na meme mbakatosha wembadio lo mumba chungola ojone wa Congo Congo lombele lo mumba ero national wembadio mbotosha ne molanjo tondo mala wombe sotetela ke mafumbe mala wombe sotetela ke mafumbe ae ukanyuoma tanyateka solo. Voilà, merci vraiment. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye, merci.